Vérifier au moins pourquoi bakanga Deniles. Bakanga Deniles parce que escrocaka évêque Tawa. Tambwe Tawa. Le bayo boya le ba. So qui na bypass église Moïse benga Mont Carmel. Azaka vice-président na taona ya budget. Parce que ya utana parti politique à Palou. Tant Palou ta ba pesi bakota pour basala ni na bilona bango na jikaka nde évêque Tawa azaka vice ministre ya budget évêque Tawa. Ne oya ke na ko skrokabi ke yabeta na jikaka ta remanime sam barozo ngi na poste ministériel wana apesa ke $100 pesie na bango bien $100 et pour pesa ki nani na amer bon tant a bible bi ke non il faut un bon témoignage de laisse azana un bon témoignage te azana un bon témoignage te muto même soni na évangile oya mikolo oy c'est Deniles na tout et pour tout ya ko ke mamoko ko kotakine nanite Patrice Ngoyi Musoko te Patrice Ngoyi Musoko c'est un frère malgré lolo baye mbaza soutien on va pasteur évêque ce n'est pas une ministère oh le tout on évêque mukuna on un ministère te et puis un évêque à une église te nous avons une église nous avons un prophète que nous avons une église et apôtre et prophète et évangéliste et docteur et pasteur ne on va censé aux églises les évêques les 5 ministères de Bakofanda maintenant donc il faut maintenant battre les anciens pour na diriger l'église. Un évêque ne peut jamais diriger l'église. Sorry Tembeza, on a besoin de débat. On peut ça na Deniles ici de Osili na yo ce pour l'ingo comme un peu misé profane pour comment na yo oui manope na orchestre fallait un peu m'abêter. Ils ont m'abêté en tout cas ils ont m'abêté parce que bon on va pas faire biso ce peut to longo tu peux faire bango il y a pas problème mais yo ne to monio ongo kenayo et pas fali o na éviter ça test so o yemba voani wana éviter wana za complicité na fali et tira biso église de réveil kimia pardon réputation de DCB bakala pardon vraiment tout ni beba souté beba église na biso en tout cas s'il te plaît ko essuyer église na biso té s'il te plaît Deniles pardon kota na orchestre fali poupa na kimia que ça tester. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir. Biso télévision chaîne oyo ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission na pesi bino mbote. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Merci na ma union c'est beaucoup ça la pour na site oyo chez Biso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup à nos sponsors. Maman Daniela Ekombolo, na pesi mbote, maman Iska Ozwami, na pesi papa Ekombolo mbote apporte. Na pesi mbote, na pesi mbote na prophète Tia, na pesi mbote na maman Ciara, na pesi mbote na prophète Ezekiel. Merci à tout le monde qui soutient cette émission et aussi na ba oyo ba pensaka na chaîne oyo chez Biso télévision. Merci à ma femme Lydie Moukadi, merci à mes enfants. Merci à tout le monde. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Deniles frère Patrice. Tomoni Deniles a collègue na TV koloba mabe pona grand frère kulu tu n'habité Deniles na frère Patrice naza mokolo na habité mais comment on a net Deniles azaleki koloba peu importe maye frère Patrice à l'obara na ye à l'époque est-ce qu'il peut exposer ça à la télé? Est-ce que ndenge Deniles azali ko se comporter koleka na TV ko dénoncer ka to pe koloba mabe ya ba sel na nzambe mususu? Est-ce que c'est important? Est-ce que corps du Christ yango topé lo lenge ba sali nzambe ba ko mema makambo yango ezali lo lenge malamu? To lobela dossier ya ndeko na biso évangéliste Roger Baka ndenge ba ko lukisa ye puna
toyemoni biso banso ndenge mwana mboka Roger Baka ako réclamer ako luka sécurité ako baite batu mabe bani basali mabe to ebite pourquoi l'intention nini. Donc tout ça et sengi to bango na émission lelo nazana nani nazabongo na prophète Eric. C'est avec lui qu'on va discuter, parler au courant de cette émission d'aujourd'hui. Tata na pesio mbote. Mbote na ope papa Cheikh Mukadi. Mbote na batu nyonso ba lingaka ngai. Mbote na ba parce que chaîne on a biso ya chez Biso TV. Donc o lingo lingate même na kati ndako na écouter la yo, partout écouter la yo. Donc batu nyonso chez Biso po yo poza chez Biso, même caméra chez Biso, nzamba lola mona papa molabino. L'homme de Dieu, Tomoni, Peomoni, Maïe, et les réseaux sociaux. Est-ce que les gens qui ont le Bélamar, Denis Lessi, parce que nous avons le Bélamar sous-souté. Denis Lessi, oh, les gens qui ont s'attaqué, na Kulutu, il y a Weranson, oh, les musiciens qui ont Nabiso, le roi de la forêt. Oh, il y a un grand frère, frère Patrice. Oh, il y a un qui ont attaqué au niveau des médias. Alobi azala mingi ya koloba mais alobi ka moke à propos bon yo koloba ni analyse nini est-ce que Denis Lessi est exemplaire ya kozala évêque. Denis Lessi d'abord merci beaucoup d'abord pour la question tuninga Denis Lessi est exemplaire d'abord pour nos évêques et chrétien de Kangaï d'abord il est là to lobela et to fungla ba verset biblique total si réellement pena yé azali na norme selo ba évêque ne ba sengi biso bato bazana bandaku bofungoli 1 Timothée eska bozali maintenant na place moka na okweya place na ekweya sa Denis Lessi donc on a 2 Timothée chapitre 3 verset 2 mais ngala ke maman na 7 mba moko na ke na 7 mbala moko donc na zakutu na retardé non 1 Timothée to rectifier na bandaku 1 Timothée chapitre 3 verset na kena maman na 7 yo banda banota banda premier verset mais nga na ke maman na 7 ou soit na bana likolo na kita maman na 7 to bandi 2 Babibo cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque d'abord évêque c'est qui c'est un surveillant l'évêque il y a un roi surveillant le roi sentinelle doit surveiller ma kamnakati église c'est ça un évêque. D'abord, l'évêque, ce n'est pas un ministère. Nous avons 5 ministères dans Éphésiens. Toi, on a apôtre, toi, on a prophète, toi, on a évangéliste, toi, on a docteur, et puis toi, on a pasteur. Il y a un 5 mains au église. L'église, il faut tout à tous les 5 ministères et travailler dans 4 églises. L'église, c'est apôtre, l'église, c'est un parce que Christ, c'est lui l'évêque. Il est comme un évêque, non, comme apôtre, comme évangéliste. Comme, ça veut dire comme, et l'olenge, c'est le véritable pasteur, c'est Jésus. Mais biso toza lokola. Pour nani babi 1. Objectif à 5 ministères, on a d'abord 1 pour édification des enfants de Dieu dans l'église, pour na ko édifier bango. Mais pour l'évêque, ne bazolo banabiso boy. Pour l'évêque, babi boy. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Et l'eau quoi liboso. Mon Bible les engagés. Hein? Papa Denis Lessi, les engagés se retrouver dans la Bible pour évêque on peut. Aux gens on peut dans la Bible. Yango moni yango tozolo banga na kati ya Bible. Donc on a ilo musolo baté babi. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sombre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Babiloko onde kanga Denis Lessi. Babi d'abord il faut d'abord irréprochable. Ta babi irréprochable, c'est-à-dire quoi? Bakuta yo na mabete. L'être muta komengo, c'est notre frère na kombo apôtre Paul Zaki Sol. Auparavant ayo bongo la mutema a commis apôtre. Ah azo komena mo na Timothée. Pourquoi restaurer le système ya ba évêque? Parce qu'il y avait maintenant une désordre na tawana. Yangona agocha kocha ordre na quatre église. Kocha un évêque a quoi diacre. Évêque ce n'est pas un ministère. Oh le tout à. On a évêque mukuna on a un ministère té.
Et puis un évêque a une église. Nous avons une église, nous avons un prophète. Nous avons une église, il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a pasteur. Nous avons censé aux églises. Les évêques, les 5 ministères de Bakofanda, maintenant, il faut maintenant les anciens pour diriger l'église. Un évêque ne peut jamais diriger l'église. Sorry, Tembeza, on a besoin de débat. Tofone na Bible, na bengi Deniles, na bengi évêque Mukuna, na bengi évêque Jibaya Mampia. Ba on est ba évêque, na bengi voire même évêque nani évêque Sonika Futa, azaki évangéliste, omoni. Moi na dodo kamba, ozaki prophète. Ça dit les gens omoni lo ba Congo. Congolais a un sentiment ya koluka, ça dit quoi porter eloko ezayangote. Si tu es un évangéliste, oza prophète, ti kana na ministère o aspiré on nzamba pesio. Kobima libanda te c'est déjà mauvais. Parce que abatamba lobe aussi de Niles, on est là de Niles. Babi qu'il faut d'abord irréprochable. Sauf totali de Niles. Est-ce que de Niles est to za fanatique? Est-ce que de Niles azan deni na ba conduite na makam na ye. Donc ça dit aza réprochable, aza irréprochable te. Pour ana babi eza ebele. To fungula babi wana kala mingité. Mari d'une seule femme. Bon, wana nzama pambo parce que c'est déjà 12 ans, non 13 ans il y a des mariages yena mati. Mama tinales. Hein, c'est votre prophète de Lulinga mingi. Na bana nyoso ba Joachim nzama pambo la bino. Nga linga mo sine na bana. Yeba buzo bana linga gete. Na linga nanga ete. Yanga lukaki azo mati na lesi za une journaliste à l'antenne. Ah, tia ki robala epo aba yo sa mati na lesi ba bêtise aboy. Ah, on a 1. 2. Babi faut la règle dans sa conduite. Est-ce que ça règle d'abord on a conduite na? Non, na habité ba gaffe de nier sa salité. Non, na bien côté. Babi faut sa propre na enseignement na. Ba enseignement on peut ça comme a commis wario. A comme passer à wario. De enseignement on a OK. Toye 7. Doyen dans aussi babi boy. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur s'afflammer orgueilleux et ne tombe sous le jugement du diable. Non, moins bien. Place moi 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indigent, pacifique et désespéré. Babi d'abord 20. Obi mkoso Nathalie Denile Sakei matanga papa Kofi. Azo babi kenga melanga 20. Mais un évêque. Eh bien anga ba nanga 20. Mais babi il faut pas se donner na 20. Et là, on a écrit 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Ah, ben, il y a sa koufi. Et la Bible, il y a un gâte. Non, on a un RT, on a un R. Balobien ou malamu, awa. Il faut un bon témoignage. Pour la cause un évêque, il y a des principes. Un évêque, il faut azanangu. Est-ce que Denis laisse la logique des choses? Est-ce que la règle oyo apporte pour la comme la Timothée? Est-ce que ça il faut être irréprochable. Il faut un bon témoignage. Non, pas témoignage ma bête d'English. Le là oui, bien noté. Makambo est-ce nani évêque Intawa ou église dans sous région Mont Carmel. Ou est-ce que bakani de sabi boy abi vrai pasteur faut les kana prison bakangai. Il faut les kana prison bakango mais il faut en cause moi il faut ajuster. Il faut injusteté. Hein? Vérifier na bablo no au monde de l'Est ne bakanga azo le mois bimission le kola Zoé Kabila amise le mois bonabo abise 20 ans abi que no remaniement gouvernement ngabeta bien na jikaka na kino na coach onini et 20 ans azi $100,000 à PCNA amer. Est-ce que bakanga tout na Kalev pour Kalev nem tazaka c'est wana directeur ya sogia ya ni ya ane. Ya bi ke bakanga papa évangile. Non habité na de l'Est bakanga pour papa évangile. Bakanga pour une escroquerie, c'est un escroc. Bon, quand retirez non, s'il vous plaît. Si on a biloko boiné non kokate. Si on vérité la ngande soit abattu. Ozo qualifié déjà c'est pas qualifié na TV. Mais eloko le cas na TV, Luka vérifier avant monter l'émission, vérifier au moment pourquoi bakanga Deniles. Bakanga Deniles parce que escrocaka évêque Tawa. Tambweta le ba yo boya le ba. So qui na bypass église moza benga Mont Carmel azaka vice-président na taona budget parce que ya utana parti politique à Palou
tant paluta ba pesi bakota po basala ni na bilo na bango na jikaka nde évêque Tawa azaka vice ministre budget évêque Tawa nde oya kena ko skroka bi ke yabeta na jikaka ta remani mesa mbarozo ngi na poste ministériel wana apesa ke $100 pesier na bango bien $100 et pour pesa ki nani na amer. Bon, tant à la Bible obi que non, il faut un bon témoignage. De laisse un bon témoignage. Un bon témoignage. C'est mon même à Sony. L'évangile oh ya mikolo oh c'est Deniles. Na tout et pour tout. Il y a aucun maman ko takine nanite na Patrice Ngoyimusoko te. Patrice Ngoyimusoko c'est un frère. Malgré le lot, bah yem baza soutien on se va pasteur. Mais gloire à Dieu, pas comme un frère Patrice, mais même pasteur té. Bah on se va comme un pasteur. Bah on va Mike Kalamba pasteur. Oh pekuna pasteur. Oh ce qui nani Frank Moulaja pasteur. Henri Papa pasteur. Nani pe pasteur. Paul Bankenda pasteur. Bah pasteur. Bah on se va comme un pasteur. Donc bah vous comprenez que quand la musique est simbate kopa qui passait aussi malon sobaye na ebité bana ba yembela biso Myriam o azako près David atikala jamais koza pasteur on obetaka lindanda malgré que ndeko na David no saba miracle on obetaka lindanda mais bango nyonso bakota mona ki pasteur nyako bana ko sima na fa Patrice Ngoyimusoko bana makamu na ye ti lelo aza juste atambola normal mais Deniles atambola normal te ya moni na lelo obeta to labi ke non na somi lupango na ni na mboloko église wana église on na monter fina on ekokana boni boyko boni ba vanti yena ngo yoke na mukili atikali mutu akatikali bloko ba chiffre quand j'étais lorsque nazalaka ngana beta bo to zele le 28 décembre avec ya obeta stade de Martyr to zelae le 28 décembre to rutala soki stade wana so bana ba ya kuna nasi bampuku to nasi akobeta ba zeke na bona beta kuna mae okoko abuite ndeko zo ba sheka to ntsa bango mais si réellement que un vrai chrétien akoya suko ka Deniles pour Deniles nzambe satika kala na ko benga Deniles pasteur wario na mo benga évêque oza rejeté. Maintenant, balandi boko kamakambo au départ prophète Eric, moi mon article c'est aloba, c'est défoulé. Et ça nango ba propos naie. Alors, moto nzambe, lelo yo comportement ne ko mo ebele na niveau ya bassin nzambe. O lelo to moni plus ba problème. To moni pe ka homme de Dieu wana ba ko s'appelle évangéliste Roger Baka. O lelo yo ba mo lokisa ba lokamutu naie. Yo kolbani na comportement wana ya kubundaka entre vous les hommes de Dieu. Bon, ezali elo moko verset moko tango olobani na ngai j'ai beaucoup aimé Nombre chapitre 11 verset 4 to tanga botanga na bandaku tango Israël azobima na Égypte babimaka bango nyonso te même peuple ramasi pe bakotaka me bazaka ba israélite. C'est ça le problème. Mon attend tozanango il y a des parachuteurs bakona na kati évangile. Toyebi tata na été toyebi maman na été père spirituel toyebi te c'est-à-dire abimika aboy na kuta na homme le demo abike nga na vie na nga na skala jamais kokuta na nzambe pa bato nzambe mo kutana na nga nzambe mo loba na nga pe le nom comment non na domaine même ya kobota boy papa même yeso nimera alika par moi si yeso nzambe pour aligner quand même origine na quand même bat bango. Mais comment toi tu es passé au bimi bo tata na molimo to habité place au bimi to habité au nzamba rencontrer na habité même apôtre Paul a commis sur épître na Nouveau Testament tu as commis ba épître le roi Paul azate Dieu a rencontré Paul c'est voilà ça qui Saul mais Dieu ne voulait pas que laisser bongo mais nzamba tindi et pas ya mutu poza kwa tata na molimo. Mais comment yo toi un pasteur obimi boy d'emblée comme ça tata na to yebiete mais na ebité na bana batu nyonso ne ba Deniles cité Deniles pe bona ba tata na molimo te na bika ba ndeko na na ebita tata molimo te na ba mutu ko Roger Baka qui est son père spirituel évangéliste Roger Baka évangéliste te pour mo la sacré na ye mutazala ka monalité. Non, tu es évangéliste. On a zoboyande yango. Toi, il faut se respecter, s'il vous plaît. As évangéliste, mon nom. Évangéliste, t'attends mon monane. Abine église ni. Mais yo so tout est son père spirituel. Non, papa. Moi, je n'ana yebi. Toi, bébé, c'est mission. Non, bébé, c'est. Bah responsable, voilà, na biso. Non, bah juste vérité. Bon, alors c'est ça t'attends mon limo. Ayamba yesu na neni ni na pese baptême. Ngana fandi awa.
nakoyebisa yo nani na so batem nakoyebisa na tata nga molimo so ke o vérifier non réellement abima tel nani Sony Kafuta azali mwana musée di na bala aleki na makolo les 4 messagers ba musée ado bazali awa yoka na kelo malimbe mutombo le pon mutombo azaka bana ko beta mbunda nani na église oya nini ya nzamalam abima kuna moi mon père spirituel azali mwana molimo ya docteur Kaleta. Docteur Kaleta bazali mwana musée din ni la bala même si katenda le père azali abuti et pas musée adi na bala ne mwana na auti donc ça dit tu as lignée moreza normal bon hier nani soit disant évangéliste prophète mais j'assume non s'il vous plaît soit disant c'est un homme de Dieu évangéliste Roger Baka moi tu peux ça me respect na éco s'il vous plaît yo lobby ozala père spirituel na yo tout ni non yété peut-être pas royer bisa on aussi on a raison attends la justice on va condamner moto faux moto ceux qui banane ezali te yo ozo loba yo peut-être au kanisi boni moto comme évangéliste aussi longtemps bas consacré te ba on so tête somme d'abord le thème leona loba zu bible chena nini yaka deux yaka blomi balé ata yo so ngo banda oka ye mo pasteur ye mo évangile ye bango te e banda ka bongo frère Roger Baka évangéliste Roger Baka OK frère Roger Baka na yebaki en tant qu'interprète ya film ya ba Nigeria o nga na yebeli na yebeli na RTA et pas ya papa Sony Kafuta lokola interprète ya film Nigeria na ba 0 4 yo na isiko bandate o nga na yebi yango wana o nga na yebi mais tu as jamais comme on a consacré comme évangéliste tu as jamais comme on a son père spirituel dans la émission na ebele abaki pas Sony Kafuta ba tu me quand tu envoie tata na ye mabi il pas Sony Kafuta alikana ne ko sa musala donc son père spirituel ya Roger Baka netinga na fandi awa na yebi été alors et za moi kilo pour na bengi évangéliste en tout cas moi passi en tout cas place on a limbi ça mon frère non benga mon frère bien aimé donc ce qu'on a mais pour na personne titre évangéliste en tout cas il faut mourir mon nzamba convaincre soit convaincre na bengi évangéliste. Bon ça va tout comme mon évangéliste wana ndenga za na problème wana lelo ba olukisaye bacha mutuna na se yo na bat oyo ba ko sama mabongo pourquoi parce que c'est un grand un évangéliste munena mboko Roger Baka s'il vous plaît papa s'il vous plaît tika kana sisa nanu c'est un grand évangéliste à mboko oyo c'est longa parce que naïba œuvre naïe wana ngai sikoyo te ngana ngo tuna mituna s'il vous plaît sikoyo ninge ba ko menacer wana yo lobini bon ne ba menacer ngana habiter MSU à des fois il y a des choses MSU à des fois ba mona mbayebani parce que même Yesu abike Yesu ye mo abike abi mamona mamon ba ko bunda te diable ne ba ko bunda te so ba bundisa MSU des fois ba yeba ba kulo ba kutanaka yango na moni que ça dit donc il faut ba bundisa alors to éviter pourquoi bazo bundisa ngana éviter mais non na ko ba ka ke vie à mutu zaka sacré vie à mutu za sacré o za très important vie à mutu sacré ko tangisa makile ya mutu to ko sim makila maboko ya malamu te s'il y a un problème entre vous entre les frères est-ce que pesa vrai c'est ça le problème oui il y a des fois qu'on s'appelle buzz est-ce que c'est vrai quels sont les signaux on a sabi so que non ba oluksai ba signaux ça surtout mon aki yo tangu yo babalo luksayo moi même j'étais là na Piccadilly nazalaki il y avait des signaux là que non tel ngai j'étais présent et puis parmi bato ba personne prophétie que Dieu a dit ça et ça et ça ngai na personne pour nga na fandia et au mona babile monango mais est-ce que l'on est là que yo si tala yo si ba jo ya frère Roger Baka bani lelo babilo roné bani lelo ba olukisa ngai ba olukisa pour problème ni qu'est-ce que Roger Baka fait ba olukisa pour nani pour Roger Baka parce que y a ça nani pour ba olukisa mais azana pardon s'il vous plaît prophète na lingi to le ba bien parce que tala ba responsable pe bolanda biso bon monaki olo bela muninga ndeko na yo frère na yo évangéliste ou azo amba tebele partout dans le monde je veux attendre moi respect s'il vous plaît ngasko na lingite meno ko tsana kata saki wana ba oluksaye na nini po asali nini quels sont ba signes zo la saki non ye ba oluksaye
Yé akangisa Amina ngatilo na kanda na ye. Po Amina ngai apesi révélation za matalisi hein? Passé Nash. Nzama pambola yo, esko zali. Hein? Ayebi. Yango zo boya ye, oyo sa revanche camarade. Non, ça revanche c'est parce que d'abord Moutou akangisi on a d'abord c'est un ministre de Dieu consacré à l'auto Mwanzambe ya kat na ye, à tata molimo na ye. Donc Babilo on a ko beza par rapport à vision. Il n'est pas touché à Timbetabi selon la vision Oyamoni au kolatali selon ce qu'on a monoko na ye. Mais agina on a média c'est tout à fait normal. Mais tant où il y a chambre doit somba ngote papa. Tant où il y a les kana média sita ba komba batu. Tant où il y a simbi église à Philadelphie. Abi que Philadelphie a regretté parce que ezali église ya ba PD. Est-ce que na niveau Hollande la kangisi il y a cité et pas cité même comme ya Tom ça bien toi Tom ça regrette pourquoi agana au coin église à Philadelphie les églises à PD ya ngona musique est liée. Bakangisi mais pour nika so ba cité il faut kangisa batu. Yena ngamo na gemta aibana mukilo nyos. Bible dit c'est que l'homme aura semé, il est moissonneur aussi. Galates chapitre 6 verset 7. Il y a un moissonné. D'accord. Obligé vraiment à comprendre tout hein. Bana balandi nazo comprendre invité na lelo te mena na oyebate. Mais a koloba kaka. Sikoyo tebetana ma solo no ya mwa muketo zonga nano. Système wana ya oyo ya sali boko solo laté. Oyo sangisa bino benga onini. Oyo wana ya ba chrétien wana ya comment on bablo ba RSN c'est polariser asouté. Bablo wana comment ba poison ba nini yemoko Albert Kakenza a tient sonika futa azala lokola président ya RSC. Yemoko mandat munene cité pas quel guide de kamba pesier. Lelo Albert Kakenza na asonika futa bayokani mais confusion le code na kati église de réveil parce que jamais ko le kal diboso ko seng église pardon parce que jamais ko ça ba sala ngwa cacheté mais gloire à Dieu avec Jiba Piemta sacre biso dans ba photo wana. Le confusion est qui est maintenant le président évêque général de l'église de réveil to éviter pour do kamba bi ngana zali so ko futa bi ngana zali so ko yena so ko futa se ba yokani se ba simza de do kamba touche et donc ça c'est exact exact ça raté plateforme les a raté kufa sikoyo ndenge kufi et kufa ouais. Ça va tu peux t'en amasser solo stozo on a likambo de nilesi pour te progresser sima Denis Lessi yaya na grand frère na yo azaya na ngati na tatani na mama nini na musala te abana musala liboso musala wapi papa ozo botika biloko ko baba biloko wana azaya na tangu yazo aobo ya frère Patrice ya boya bakizemna kibi abitanga na hotel kilo afana na ban ya boya bangoti tala respect à réciproque so reconnaître ba grand et ba reconnaître so boy ba grand yo pe ba boy netinga na boyi azaya na ngate a grand fana musalate et pour na yebiete je le connais pas ozo reprocher nini nazo reprocher parce que babilo ozo sala ya malamu te moi je n'ai pas aimé un pasteur to o mutu ba benga na kata musala nzambe notre but c'est ça moko ya ko depepeka satana ko pepeka nzambe mais ko sala en dehors ya makampona pona koma na cupidité le koso ya mbongo ezama malamu te bible yango elobi na mukolo ya suka ah non bible kosate ay mukolo ya suka abi ba ozala soifé d'argent ko ba sonika yelo ko ba na ba sonika futa batukutu ya mbadi 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 ebi na mukolo ya suka bat bazala lokoso ya mbongo ba abandonner foi na bango pona kolanda mbongo c'est-à-dire esprit ya maman et côté de ba Denis Lessi wana omoni ake kolanda mise profane ozana succès pour adiembela tara pasteur ake kodiembela na succès ya muto sa musique profane pasteur de muta bongo teya lo banaza bayo ki e ba vanti on a ko reprocher frère soki na nzambe sa abandonné yo kanga muna ofana kimia ko kotsa lo yengeta na kati église te ba le sonic ba nani ba ko vieux prophète jeune prophète sur balandi ba okoya ya mo lelo ana mo lelo ne mo ba mukie ba kota mo 8 personnes en mboloko église a mukie boy mo 8 personnes en mboloko oui et Denis Lessi na mboloko et mo église mo ya mukie boy ya mukie boy oui bwani nzambe sa don nzambe depuis na nimte que nzambe on dirait attraper ko ba Denis Lessi on dirait o ça Denis Lessi aza courage mon diamba. Pardon, prophète Eric, s'il vous plaît. Pourquoi on a homme de Dieu bon côté na TV pardon, s'il vous plaît. Non. Té aussi mama kambu. Babilo ba wari, reposo ba ke ngai wa wari ba lelinga fo ba wari.
ba wari yo Retirer na l'auto avancer, retirer na ma moto le bana pour toi avancer. na reteni Malobi ke mamadi amba na retirer na. o ngana eloko retirer zate na retirer le côté Bo souligner ta porter plainte. apporter plainte papa quoi makam o donner ça la mukile mon ate soit porter plainte il y a des images o donner ça baba buzoba awa ya lobi makambu ya faire partie ça porter plainte pour ni carabino pour ni carabamba linga baba vérité soit monter chef vérité maman porter plainte pas pour quoi oh donc tant que y a simbi fleur de fruits va porter plainte té tant que y a simbi faire partie va porter plainte té même encore muto sa kufi Marie Misamu de famille Marie Zali qui est Denis Lessi mutu kasika bimi na kata nino Papa pardon toi na TV ko que église nzambe soni boyi so aussi li carré se sili fanda kimia mais c'est pas dit que so aussi ngo ozonga na base mais maintenant oyebi papa oyebi combien de bateaux lelo ba permettre bana baba ko ta sous église à cause du comportement de l'église oyebi combien hein Denis Lessi mon lelo monena bana yo tanga Jérémie chapitre 23 ta vieille s'il vous plaît viens là non bien vieux tanga abenga frère Patrice ngoy musoko ayibite ke yena âge de nani Patrice musoko azam kona basoni kafuta benga basoni ba kutukuza benga ba kutuna benga na bakombo bongana ngana benga vieux papa quoi na mama ni na tata ni est-ce que ngana na d'abord toute sa famille toi famille te na benga vieux papa quoi ne ba benga ba tout ça oh père réveil père ngana papa mon père réveil na mama ni propose à père il faut botter na maman c'est comme maman ni oh il y a beaucoup de pasteurs au bazana Congo obi lelo biso ba congolais to mal vie même na libana mboka biso ba passer no to kena ko fungola l'évangile partout dans le monde mais ka biso moka kande to abizaka là je te dis wa mena ebisa yo ngaza na Luanda ngai na fana na Luanda elongi oyoyo na Luanda ba yebi yango très bien elongi yo na Luanda ba yebi yango bien na fana na Palanka na Ruaziru na Ruaziru kota terrain par le Valente ba yebi ngai na fana na Mabor na fana na Ojaenda na venima ipreta ba yebi omona ochaboy na Cheboy papa na Cheboy mozo chaboy mozo atanga boy et puis na Cheboy te na Cheboy te boy na ko chango te na Chapwani toleka oh donc oh, en tout cas nous amena ce qu'on a compris donc ça dit même somme dans ça qu'on peut passer satanique oui nandeni kaya on est bazo yebela bino na ngoti que nin siko sera ka tant bus tonne ko tanga sera des fois mutazu 0 mois na Cheboy aussi 0 vous êtes ignorant siko yebi ah non oui bien Babylone soit des fois na Yesu na même Satan bakoma na ko seka biso soki to nota en classe à 2 fois somme tazu 0 to somme da to nota muto na bomwana et comme c'est satanique hein papa chic ngana vina ngana bi Yesu na bi kisité na bi na ko nganga te na bi Jésus sinon son ko sala no e va film satanique jamais et puis ngaluka ba baisse na biloko na te moi je lève Jésus na tombola Yesu na bi Yesu na kata vi nanga sinon na osala na na même na mutu na ebite que ça signe moko c'est magique là moi je na yebi en même pas tu as un problème hein mutu na mais oui na yebi en côté de yo côté a ochano boy hein mais bolukela problème nani pasteur Moïse Mbiye na nani moko abiche par hasard azo ile ka boyali ka nengo yo chaki na émission bako bloquer pe ka nengo chaki na bakangi photo ba publier na lobi hein signe salati ça peut être exemple ndo wana oloba wana Ocheboy na bana Ocheboy na Ocheboy ataboy yo ça ma bête mais na contact bo ba contacter hein ton côté na sera quand dans bâton ça face nobé face dans be papa quoi moi ntala ngala prophète ya liste na ko tarazelo te na prophète na kota pa nganga te na binda ko nganga te mabolongo na se bataluzila ba yebelongi batumange ba yebelongi na tendance ngina luka nzambe na jenaka pona ministère nanga na banda osana nzambe lote banda bo mwana tilelo alors ngelo mo ko pressionner ngezate yesu na salela atambusanga na mwa mboka ba l'Afrique et koka je peux pas aller chercher ce qui soki nini d'abord na comprendre te mkolo musala ya nzambe ila bisote so ko musala ya nzambe sona ko lukela kisi pour papa quoi non ça monte to mona suka mot de la fin pesa
pasteur Denis Lessi conseil, évêque, PSAP, Ndoronabiso, évangéliste Roger Baka, Nenga a besoin de soutien, gouvernement par d'abord son dossier pour perdre le rôle là, évangéliste Roger Bakati. Voilà. Conseil Makas na repesa na Denis Lessi, ici de Osili na yo, ce pour l'union comme un peu misé profane pour comment na yo, oui manopé na orchestre a fallu un peu ma bête. Ils ont ma bête, en tout cas ils ont ma bête parce que bon on va long on va peu vers biso so peut to longo to peut vers bango et après problème té mais yo ne to monio ongo kena yo et pas fali o na éviter so ça test so o yemba voani wana éviter wana za complicité no fali et tira biso église de réveil kimia pardon réputation de CB ba kala pardon vraiment tout ni be ba souté be église na biso en tout cas s'il te plaît ko essuie église na biso té s'il te plaît Denis Lessi pardon kota na orchestre a fallu poupa na kimia qui osa tester yoku te ko simba et pour là t'as déjà bien et puis osa déjà bien na kune osa bien makasi pardon vraiment Roger Baka et l'on a bana yo au moni bilom soit des fois tant aux oloba il faut Roger Baka il est très très important si les mots à Yesu ma beba ngba sala yo ba sa ko la gouvernement te muta protéger Nzambe mtapotea mtu nzambe papa ngai ba levanga nzamba sala ki ba ozongisanga nga pour nzamba mone ke nazaki pena innocent et si Dieu a permis ba bloko ya salama yemo pe d'abord et attendre d'abord vie na ye et le liboso de deux ata ba propos le baka de trois aye ba bon ça marche na ye c'est tout ce peut pas des fois pas des fois et un colonel général mo asame na file des phobie une église va péder pe église ni ozoloba aussi ma église ni aussi ma église à présidence. Est-ce que Fatih Beto est-ce que ça me l'a? Est-ce que Martin Follet est-ce que ça me l'a? Papa. Ah! Bon à ta belle zangope. Bobanga appelle Makambut. C'est votre humble prophète Samuel Eric Kasongo Oyazali Moyambi. Oyazali Bayambi ngana Shibiso TV izanda kunanga. Ozana besoin lisakulu, on a besoin de prière. Contre ngangate, on a besoin de lisakulu, on a besoin de prière, mais on a besoin de simbater ba problème partout ba mari de nuit ba déranger yo. La forme de nous va déranger yo mamuzo tambola to ke poto mais mamuzo simbate nabi ke ba te belé ba sakole pona yo nabi ke ba te belé pe ba lia bino ba mbongo nabi ba te belé ba luka no problème mais mekano peut d'abord un sou nzambe il y a prophète Eric Samuel et peut-être nzambe a okangola yo et là on a nabi sa yo soki ozara désespoir sera des faux qu'on na ba pasteur té s'il y a des faux il y a aussi les vrais. Donc je crois on a ko ba ngwana aucun jour mon ngana sengo mbongo felina ponga un an felinate. Na d'abord on fait le naté mais tu connais autant orphelin aucun jour mon ngana ba obona non ça on te to kusunga yo na prière pour que nzamba kangola yo pour que ma be oyo elati bo mona yo wana etika bo mona yo je crois tant na oluba bo ici ko na minute oyo na moni maman moko ya mwasi précisément nzamba otali sangai na Allemagne maman ngokomone Marie-Josée. Maman Marie-Josée a un problème très 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 sérieux. Il y a beaucoup de complications dans sa vie. Et nous avons d'abord un problème d'abord il y a libala. Nous avons tali singa que batu 4 resi baleki na katsa libala mais ezo simbate a moins toujours des complications. Nous avons risqué na bisayo luka basana nzambe ba osambela pona do luka ngabenganga en particulier mon numéro est là et on va prier pour toi et Dieu va se manifester. Merci beaucoup na baoni so balandi biso na pesi maman Anna Kalambai. Mbote belesika zali bana tolo na semo manzama pambola bino maman Immaculée merci parce que vous en avez kata Kishasa oyo beta concert na Lombongo mais malheureusement to kuta na yote mais nabi ke to kuta na yo Rosette Kamon wazaki ex danseuse ya Kofelomide akoma prophétesse maman Elisabeth merci pour l'appel na yo temolinga makasi nzama pambola yo to kitawana to kotala yo et na pesi balani nyoso chebiso bo s'abonner na besoin na elo moko tuna elo na besoin na besoin na ngona chebiso na besoin chebiso to comme na 1,500,000 abonnés. Amen. Yango za prière nanga. Amen. On a ça à tout moment, à chaque instant. Prière nanga yango wana. Ba 100 millions na omo nango loté. Na biso to tendre na 1,500,000, soit 1,500,000 abonnés. On a prière nanga ici. Tandis que non 1,500,000 hésité. Le pas nanga tilo na mona ozakana 10 abonnés. Tilelo. Go up. Donc tilo na mona ozakana 10 abonnés. Donc il faut encore du travail. Bon s'abonner ko bato balinga elongi bo s'abonner. En tout cas bo s'abonner. To si réellement vraiment aux abna chez biso, to mona 1,500,000 abonnés et sili. To les kabango pena danger.
Merci. Merci Moutona Nzambe. Merci beaucoup. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini na nga mbote moyini bonjour moyini na nga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.